Europe, Amérique, Asie, partout au monde, vous nous suivez à travers le monde chaud du web, le seul rendez-vous avec 4 pointures de la presse en ligne, avec un invité principal. L'invité principal de cette édition, ce monsieur Abraham Lwakabanga, next-gouverneur, le prochain gouverneur de Kasaï. Également, il est porte-parole de Félix Tshisekedi. Et bien sûr, il est aussi le patron de Code 243, chargé de communication de l'UDPS, M. Abraham Lwakabanga. Bonjour. Bonjour, chers amis. Et aujourd'hui, l'équipe est constituée de Arlette Vombi, journaliste indépendante en ligne, Dep Menga, Congo Réalité TV, Congo Vérité TV, et également César en ligne également. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, plaisir ezali à Makasi Minga Osolana Monamboka, Abraham Lwakabanga. Lelo d'abord, climat politique ezali boni. Nangonga oyo tozali kosolola etikali pratiquement 2 jours pour clôturer dépôt ya ba candidature na présidentielle et législatif. Climat politique ezali boni. Je crois que le climat politique est clair pour dans 48 heures tokoye ba nani azanani et pe tokoye ba tozo kina ba nani na maponami. Je crois que le moment est vraiment un très bon moment pour que mon ndeko nanga ezape mamingi toka ke belé bagangi ba kotia libaya. Mais la minute quand on va aller bâtir ma baya, dans 48 heures, surtout combien. Je crois le troisième à côté il est long de vital, mais c'est important pour toi nani azanani surtout côté opposition, dans cadre candidat commun. Mais penangambu kuna, on a un requin rosanani en remplacement il y a Joseph Kabila. Question mon sous Zali d'abord Lelo Yakueba. Il faut que le bango pèse vraiment important. Justice, on dirait zali ko sala moi 2 poids 2 mesures. Tomeka Rosolo un peu moi mon kepe pour zali pe politicien. Oyebi makambo zali ko leka na mboka. Bien sûr, makambo oya kaya mwana mboka Jean-Pierre Bemba. Akendaki na 2006 na makambo oyo toyebaki biso nyonso après Minduki après kolela après makambo nyonso elekaki ya élection akei na mwa kokoso wana ya conflit wana aso ezalaki na régime en place akendaki bongo retour na ye ezongi mwa na kimia mingi malgré ezalaki malgré masasi mais ba compliqué vraiment retour na ye mingi te mais retour ya mwa na mboka Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que ezali ko déranger aujourd'hui? Bakangi tina ba frontière nde tozali koyoka makambo nyonso analyse na yo d'abord ezali nini par rapport à la situation ndeko c'est vrai to mituna dans le sens que bozongi boa ndeko na biso Jean-Pierre Bemba que je salue au passage il a eu passeport naé azongi kutu tomoni ba réhabilité na niveau Sénat et je suis sûr pe ba fouti ba mbongo naé à 10 ans oyo ifutamate je crois qu'azana ce processus morazo récupéré au nyonso ezaki yaye parce que il n'est plus condamné et ko toroyi ko mituna mais nazali ko tika la na maloba na moko po batuna ki est-ce que yo ou tikali semboto au risque pengwa lobité na ye nazo luka tozala na candidat commun na cadre d'opposition pour être mboka na kende liboso to accorder bénéfice du doute malgré que tozotala e na boke binyonso kaka ye mokote pe na ngongo to loba toki que lobby dimanche azwaki pepo à partir ya Gemena asa mizongi na poto je crois que sengeli ko sala asali yango mais c'est vrai tozo tout isama pona nini po tango tokei na 5 ans pona ko signer mikanda ba bengi accord ya Saint-Sylvestre ndeko eloba makiete ba personnalité emblématique wana eza kombo euta na bango bato majorité bengi ba personnalité emblématique et sengela ki bazonga na mboka RDC en plus na bango ba o nyonso bakanga maki politiquement fait ba libérer bango ndeko na biso Moïse Katumbi o azali na biso na niveau rassemblement azali moto batangaki pe to kamwe ndenge nini tikino lelo asengi azonga na mboka na ye or bandeko na biso basinyaki na biso accord wana esengelaki amizongela ye moko tomoni que retour na ye comique pokoso bako bange pona nini po eta ko convaincre ebele oyo bazali na FCC ba kende côté na ye na ebité. Est-ce que pourquoi est-ce que d'abord Jean-Pierre Bemba mutifala bangi sabato mingi par rapport parce qu'il y a qui moto bando comment on appelle comment bangi mingi pour azalaki chef rebelle ya un mouvement rébellion moko MLC ezaki akala pourquoi ko banga Jean-Pierre Bemba to azalaki quand même asimaki minduki ba bangi plus mwana mboka Moïse Katumbi ba soda na pe ba colite ça fait combien d'années ba soda wana ba lembi et c'est bango tout bazaka
koza ba kangama ba bazali recycler koza ba kufa. Je ne crois pas que na logique congolaise après à subir surtout na ville à Kinshasa to bisika mususu bitumba et bandela. Je crois que biso bato IDPS soza partisans ya lui. Bangi bemba te babangi ba Moïse Katumbi pourquoi? Na lobby peut-être pour bay Moïse auto rejoint de biso 2015 awa. Donc bayebi kayebi makambo ebele ngamo na bango. Et que ayebi ndenge ni bete na bango ezalaka. Peut-être bazo bangele na niveau wana. Mais kolandela monoko ya mona mboka porte-parole du gouvernement Lambert Mende akoloba ke non. Moïse koya na awa ba autorité moko te beke zaki oko. Bazaki au courant que non Moïse azo quitter na kati ya Congo. Juste car ba mona ki na ba Facebook ba postaki que non tozo ya Congo mais officiellement ba informaki te. Ndeko na webiso kulutu na ngai wanga loba bui. Lambert Mende ata solo bino bonjour. Zalaka si que peut jour en besoin na moi. Paul Bano bonjour ils en a butu po ameseni si biso peuple congolais na lokuté belé. Na ngo lelo rozwa pena Lambert Mende au sérieux. Po nyos ye moto lobaka kutu na 2016 toko vivre transition pacifique Joseph Kabila repesa bokonzi pa moto. Le même moto wana lokuta na kino lelo. Yo so landaka yo ndimaka biso dotikala ko ndima ete. Tu es bien tant le baralikambo c'est souvent le contraire. Je crois qu'on a vu Moïse Katumbi a quand même motolibomate. Il a quand même géré dans ce pays. Aebine ni ba loi ezalaka. Ana pepo na ebi tango alongwa na André Moko A pour que na point B et c'est là on est singeli ba Salima. Je me souviens il y a réponse il y a ministre à transport José Makila à lobby à monaki document il y a demande à survol il y a Jean-Pierre Bemba kasi o ya Moïse Katumbi à monaki en côté. Mais tu es que tu moni na niveau maire ya Lubumbashi a commis Mokanda lobby a boyi survol il y a espace aérien. Information document et comme ministre était ou bien à niveau RVA na on pas sa autorisation ezo yebanate. Plus grave encore, DGM et wangani que Moïse Katumbi a comme une frontière était. Biso ban so tu bien frontière Kasumbale sa moto saka misala mingi zali Moïse Katumbi. À moderniser yango et comment lelo c'est une frontière donc bisika ba caméra ikoki kozala tozali ko senga na DGM pe na bakonzi pas misila biso ba vidéo ya surveillance ya vendredi na ya samedi total ce qu'effectivement Moïse Katumbi akomaki to akomaki te Mende ko Lambert Mende alobi ke akomaki mazalai kar na ngambu ya Zambie atikali ko katisa na ngambu na biso te azalai kar na ngambu ya Zambie akomaki so na 18h20 service ya 2 hommes kanga raveur 18h30 ye azalai kar na ngambu okuna pe alobi ke non ezata na document moko te we ezalaki ke ba ezaki présenter na ngambu ya 2 hommes na biso ndeko est-ce que yebi que mokolo vendredi d'abord ba membre ya ensemble bazwa ki pepo a balongo Kinshasa je crois jeudi et vendredi na tongo bazaki na aéroport ya Luano et tomoni bilili o elakisa ki était déploiement massif à policiers na kati ya ville ya Lubumbashi et pe ko kende na nzela aéroport bazo contrôler mituka tina nini et pona nini tout que le que ba service est bagité que Moïse Katumbi kozonga arozonga ba yebaki et chose grave ezali ba service ya communication Moïse Katumbi étant donné difficulté ba c'est bango que akoyi ko kitate na aéroport à Loano ba changer ba lobby tokoya na nzela ya Kasumbalesa ils ont prévenu que bazali koya nzela Kasumbalesa na ko rajouter ndeko na biso Francis Kalombo a sala vidéo na kati avion azoloba et vidéo na etambo na internet biso na bino to bato internet a lobby toza na nzela tozali koya. Donc je crois qu'ici bande ko na biso ba na mauvaise volonté ya kolinga komema trouble na Congo po na nini biso to lobby to na posa élections à l'inclusive donc moto azangate to boy raison ya ke ono ba ya kité boy na na ndeko Moïse soki déclaration 5 kilo na tongo senti déclaration kanda lobby a konduire ko bunda biso to pesa ka baliso zo moneti ko to mo ke na mo mbutu moko boye neti je comprends mais qu'est-ce qu'on peut faire pour naï et zalika ka bandiko na biso en face au bazar to bing na minorité ya Joseph Kabila ba fungola jeu et loba pe Jean-Pierre Bemba ba lembisa côté na bango ba fungola jeu Moïse akota. Le Congo a trop souffert, tout père de Batebele. Nous disons fin et Sili 2018, le 23 décembre, Tokende, Motona Mota Tia Bilongi, on a 100 000 fouta, au Monique Belé déjà 100 000 na Kouki en hôtel, mais souvent comme Mikana, parce que Mambong est pas battu. Alors, on va prétendre à leader. Na bonata na Mouton, na Boyka Libang, or bouger Tali. To lobby boué, na nenga tozo Kende. Oui, maman. Lelo, au tel monsieur Tombo, le locomoko abattu, qui conscienté. Ok, le lobby déjà tout le monde a mon Mboka Félix a déposé candidature nae.
après qu'on dépose candidature et que consensus est salami, candidat unique à Bimi et que Félix Tshisekedi azali candidat unique. Mon thème au besoin de soutenir Bandeko ba aussi di banda. Otoko tanga Jean-Pierre Bemba to mona ki tozaki na bino kuna mokolongo ya komaki na aéroport Njili. Le sous bobete société pour Ndeko Moïse Katumbi bakangi ya kota na kati ya Congo te. Mon thème au besoin ngo wana au cas où Félix Tshisekedi a choisi comme candidat unique ya opposition te. Pour continuer à soutenir kaka bandeko mususu wana to pe boko benda le suna ndenge na bino bo créer pe loko mo de façon que non lokola azama boko pembine toza ko lobela awa azala kaka likolo. Ndeko na lobi boy lelo leader opposition azanani. Opposition de l'eau conduite par Oyotobengi Rassemblement. Le rassemblement des forces politiques et sociales, président Nayango Komone Félix Tshisekedi. C'est-à-dire leader à opposant Nyonso, Lelo na RDC. Yewana. Na poids représentation nini pour Lelo Bemba MLC a démontré quand même force il y a au ceinture force quand même il y a Jean-Pierre Bemba na retour na ndeko nanga soki ozotanga makambo plein na kosengo lobiza na balabala ko vivre na répéter boy na ndeko na ebisho côté na côté ba plainte discuter na bisoté mais quand même vous sentez ndeko nanga c'est tout à fait normal asali nazozonga asali 10 ans c'est tout à fait normal bandeko ba moneka jour on peut un jour à férié batu pe misana Congo zela na lobby wana za fief mwenga na robengo tokeno kananga te revivre wana pa nanga donc plein na robeta ngo sambongo kutu mudamtaza terrain na mais nazongelo ndeko na koloba boy lelo leader opposition comme na Félix Tshisekedi otokendaka na 5 poto ngisa Kabila de président comme na Félix Tshisekedi siko yebisanga biso to sali 30 ans ya lutte pour biso utaka na base. Le 31 mars, il y a un an, il y a élire Félix Tshisekedi, 98,3%, 98,3% de la président parti, la candidat à la présidentielle. Biso na ngoma mobima Congo oyo bisika batie Paul to urne ya seni okuta drapeau ya IDPS zawana. Siko yebisanga. Tokotika masolo na po na place ya nani? Donc il y a bino likambo candidat commun Mama tosengi na kende siko te nazo tokene malembe na pesa bino ide nani yango asungaka bato nyonso abi ba opposition nyonso boya to sa mosala président na biso Tshisekedi de heureuse mémoire paix à son âme baninga to bayaka bakota na rassemblement un à un ba comprendre la vision rassemblement financé na Genval na Moïse Katumbi ndeko nanga na ko bisanga na utaka États-Unis na zoka financement yanga moko na futa bien nga moko na zaka loger Moïse Katumbi ta financer Genval na lobby boy so zoka biyokela lokola Lambert Mende ko keba okende olanda nzela naye sikoyo to lobby nini leader na biso to yebi Félix Tshisekedi to zo ebisa baninga nini e bato abwanya botala ba to kamona na bango UDPS ba ko sala UDPS ki basa bango sans que to poussa bango ba fandi ba lobite to zape mais to moninde kwa mobali wana nde esengela eba ko zala mokonzi na biso tozo zela ka report et je bénis Dieu parce que attendez qu'on ngai camarade na la classe Jean-Pierre Bemba lobini naza ouvert et peut ba na rappeler bino peut-être boyebité bozala kité vendredi ba solo laki ba ko rejoindre bango et pas Vital Kamerhe tokeka kana loko wana to même batone loko ni to lobi biso awa to na boko pembe kongola salembi to boyi mingi bayaka to sukola ka bango po baye bakuta na biso to sukoli bango peuple andimi bango po so to landi bango na normal mais force ya Jean-Pierre Bemba Gemena Kinshasa na koloba boye omoni biso problème eza suwana te problème ezali oyo nani population ko sepela na yi et trop kende na eloko babengi win-win situation. Yo ko bima peut-être président maman bimi et toyokana ce qui maman ko tikela kayo okopese nini ko satisfaire ye na cadre combat na c'est ça la grande discussion yango mona zonga likambo ya yango na zela nano limbisanga ce que la peuple tonto ke na iloko babingi ba primaire toke na ba débat télévisé to sali ba primaire ville de Kinshasa to tamboli partout dans toutes les provinces peuple a voté to ko dégager candidat na biso 1 to na mbongo na te de 2 organisations na bato cancela ngote mais toke na ba critères oza yango opeselinga lisolo ya plein ndeko na biso Jean-Pierre Bemba félicitations en dehors de lui bazaboni pour nous bazo prétendre que na lobby en dehors de lui pour soit lobby thermomètre tout ça on a vu la Kinshasa pour le mété Vital Kamerhe congrès na lobby c'est papa on a ko douter na
na popularité moko ndeko nanga Vital azaka nango te mais na ko yebisa yo eyebani biso UDPS to que n'est pas tous en pas na peso une démonstration scientifique toza en 2006 toza candidaté mais ba membre na biso ebele bazwa carte d'électeur. Jean-Pierre Bemba passe, il a quoi 40 et quelques pourcents, dans lesquels il y a le report de voix, l'UDPS n'est pas participante à l'élection. 2011, oui, Ndeko Vital Kamere, combien de pourcents? 3. D'accord. Pour que tu n'aies pas donné certificat, tu peux ça me te le roter. Total, yo salara combien à n'importe à quel moment parce qu'il n'y a pas de cadeau. Nous cherchons moto yo, peuple congolais pour s'identifier, Katinaye. Est-ce que les loyaux, Batomisu, Sambongo, Barotem, ça va? C'est cela le plus important. Et de 3, c'est le poids politique. Est-ce que les loyaux, selon seuil à représentativité 1 ou 2%, est-ce que Bapatigno sont un bazana, Baza capable de bamou même ça seuil pour biso truc kende. Mais tout ça, on bongote pour biso ne t'aura déjà na le rassemblement Romeo Batunyoso. Il y a tout ce qui n'a pas ninga bolanda, le lenge UDPS qui basa Alexis Binonzela. Boya koto misusu pe na biso ngabi bobo bande basambi lobby chef ya opposition ti lelo ah chef na lobby boye ndeko na ngai chef ya to lobby boye chef ya opposition ti lelo na mito to lobanga na yo rassemblement des forces politiques et sociales. La dynamique fait partie du rassemblement, c'est une des composantes. Mokonzi na bango po azakane humble lobakate pour ceux zalanga vova deux fois te ye atia na inase yende mokonzi. Vous comprenez? Bango tona ba yebi que le président c'est lui. Mais c'est pas Jean-Pierre Bemba. Papa, na lobby hein. Au moins na biso ata tokenaka kokutana maman comment s'appelle comment s'appelle l'américaine ici. Niki ali merci ndeko na ngai. Tant tokena kutana Niki. Nana memaki délégation. Botalaka image, botalaka. Bandeko tona baza conscient, il y a force tous représenter. Bino position, il faut pas même biso na polémique té. Mais na to expliquer peuple na malembe que botala. Et ça que parce que toponio que tu es le meilleur en tout. Non. Aux alliés oyo population va se retrouver naïe. Rappelons que Félix Tshisekedi n'est que président du parti depuis le mois de mars de cette année. Yonanga tozalaka na nji de Sainte-Thérèse. Tout ça là des jours il y a mobilisation. Au monara plein. Mais la politique, ce n'est pas le plein parce qu'il y a la foule et les membres. Nous voulons capitaliser. Tu vois, si on attend au terre, on a discuté, Songolo par là, tu habites, papa. Yo y a une force parce que tu es peut-être fort dans le nord Kivu, sud Kivu. Ndekonanga Vital. Yo ndekonanga Jean-Pierre Bemba, Tomoni, Équateur, Kuna Simio, na Kisasa, Nani Mosusu. Kakandinga on a tokanga, to cloisonné, to longa. Et tant que comme maman, limbisangaye. Au moins on a suko, sorobi politique ou le béro banate. Na lobini mutuna mutoza azoya na force na quelque part. Aujourd'hui, tu es dit que l'UDPS n'est pas la première force à l'Équateur. Na Gemena, c'est pas nous la première force. La première force, c'est Jean-Pierre Bemba avec le MLC. Tant sa rébellion kota kangara yawana. Dans makasi na ninga ngambo kuna ndeko yaka na makasi no wana to e ba kokende liboso. Mais c'est tout à fait normal. Si koza bato yo moni misusu bana bango do mu pepe. Ne ba tshaka makele la pamba. Ah, il y en a absolument matisi koyo. 2 bafouti ndeko nanga Vital Kamere Léona Tongo tozo zela bango papa nangai et sikoyo landa ndeko ko futa 100 000 c'est une chose mais ça rappelle na propos misusu ndeko tolo babu bako za bafouti na bango mais jo réunion na boya na monte pour te na bon bazal léger lokote ata seuil wana misusu bafuta po pesa bango caution so na IDP ça ba cadre té biso to imposer raté c'est la base qui amène au-dessus. À la différence à partir de Moutalati, costume, cravate, à Betty la messa, à lobby, et pas à base. Ce qu'on a micro, non, à base, na biso. Base des autres, bakou tunini. Toko kende biso moko. Biso ne to mabango lo bate bongote. Il faut to kende na bande konyoso. Pour base des assurances que lo baete. Toko ko betango biso moko. To sa base te. Nous cherchons l'unité, négativement unité au travers d'un rassemblement. Parce que bindeko. Bobo santé, nous on a perdu des milliers de combattants. Bato va n'abatia vous va papa. Nous avons 30, toi on a 30 ans, toi on a 30 ans combat. Et ça quand même ancienneté. To kubi to koli. Ce temps toi on a 30 ans na vie à mutumwa c'est à Bali. On a bana mbele misato. Nous sommes à 2 ans 3 ans en opposition. Oto bandata olumbata solo. Ndekozana sisa. Tozali ko poser des arguments. Le problème dans la vie c'est quoi?
bato mosusu bayaka na ba ambition démesurée. L'UDPS a fait avancer dans ce pays processus démocratique bisika tozali. Est-ce que bandeko beaucoup reconnaître que tout ça la musala wana? Ce qu'on dit que tout ça la musala wana. Okoya quand même na na mo attitude moya normal. Potoko tuna yo magezo tia makile na yo, ozali na combien de députés élus? Vous mona kande mususu azaka yemoko. Donc yo sur total en moyenne peut-être va élire avec 10 15 000 voix. Mais aux ambitions que vous avez candidat à la présidentielle, vous avez tout le monde discuté na yo au type yo na fait est-ce que ça solo or ce total na RDCA au bina na ga IDPS il faut pas le 30 ans c'est Félix quand même 30 ans na lobby boende ko nanga merci ozongi selinga na nzela na 2011 Félix nde botika ngana défendre candidat na ngai na 2011 ville de Mbujimai soki boké kota ba chiffre seni. Parmi les meilleurs candidats Mboko élus, Félix Tshisekedi Azai Nakati. Ce boébité Boki Nikuta la chiffre. Nous parlons sur des bases scientifiques. L'élection est à ma soloté, il y a ma sapoté et Bandarana. T'es dans lobby. Azara plébiscité ville de Mbujimaï plus de 100 000 voix. Basile Longo capitale papa, mais c'est tout à fait normal. Ce papa Sam Salabo tout ça. Hier soir il rappelle comment papa te. Toboy. Mais est-ce que d'accord yango? Est-ce qu'il y a faute? Il y a faute, il y a papa Nangaï. Abunda, c'est un villageois qui s'est fait élire 2 fois gouverneur de la ville. Donc, Aouta Imboka. Et laisse-moi te dire, papa, ça n'a pas si parce que malgré Natanga Rolekaye, à Sala Rolekanga, c'est quoi le bani? Des années villageois, bêta 4 ans. Mais atina ba netu na ba poto beti daminene biso manke to ba anglais to balangue belé o ya itika ko yebate to commune to ko ça même pas 10%. Et laisse-moi te dire mon frère, ka parenthèse pour na kanga na kutana camarade à papa ou bazara ba kola nae tana ko kundae pire mbokati chef coutumier. Ce qu'on a besoin de cela vie donc tant on talenga bidon vraiment ça c'est l'image de mon père parce que celui-là est toujours resté au village. Atika ko somba voiture té na peut soit côté d'avion na vinaye soit azora payer passeport. Ce qu'on a expliqué, il y a force, il y a caractère. Donc, tu reconnaîtras dans la vie, quand des gens émergent, il n'y a rien d'extraordinaire. Basé la mission, ça l'est bien. Bana ou bien ma successeur, au salon. Et tout ça va tout on a eu un oh non, bana ya. Mais pourquoi ceux qui moi il y a pasteur à récupérer l'église, bah tu vas le barater. Ceux qui moi Jean-Marie Le Pen Azati Marilyn oui, mais non, mais des fois ça dérange. Au-delà de Romelu Lukaku, il y a Roger Lukaku. Suite tes alliés. Pourquoi on est ces pélissarateurs comme la politique, on a gonflété. Est-ce qu'elle a le même charisme que papa? Charisme, pourquoi le faut mituna? On a pas cet exemple de Félix. C'est le 3e garçon dans sa famille. Comment se fait-il que report est garanaï? Et qu'il y a peut-être Christian, il y a peut-être Roger, il y a peut-être Jean-Claude, mais il y a eu un report qui est parti sur lui. Pour quelle raison? Je dis bien un report d'affinité, d'affection et de travail. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé en lui les mêmes qualités que son père. Moi, Nankoi, Arosa 1000 pattes, Ankoi. Si il faut se développer, Kinkoyo ne Bimakatinaï. C'est tout à et la première fois, il y a le roi de Jean-Pierre Bemba qui plein la fois passée, c'est normal, ça l'a 10 ans. Monsieur Bayo n'a pas Bembate. Bon, Botami peut-être basé dans Mboka, Bakuyakoya basé Bela, Baye, il fait pas mon âge, Bemba on a témé. T'es n'a relève pas, n'a pas Kuyakuya. Témé, na lobby, c'est Kuyakuya Mabe. C'est où t'es quelque part, tu rappelles outil quelque part, aux Kuyakuya, il y a ma bête, Botami à terre, ou ya. Peut-être dans avion, en avion, mais tu es Kuyakuya, point bas. Il y a des petits qui sont poto. C'est normal aussi. Première fois, on peut être comme si après, on a une expérience, c'est un vieux. Donc ça marche comme ça, il n'y a rien de grave. Pourquoi n'a pas une université, n'a pas école, tout ça, ça va bleu. Bleusage, pourquoi? C'est à Kuyakuya, vous êtes de nouveau, donc il y a une autre tradition à vie, tous les cas. Suite. Parlons maintenant à présent candidature. Il y a Félix Tshisekedi, ils allaient annoncer l'Obinda Okeotika. Alors que ça depuis la candidature d'abord ils ont un climat nini au UDPS lelo bozo kenekotika candidature il y a moto oyo bo plébiscite qui bien avant kutaza président ya UDPS ndekona na kwebso na oti na base il faut sentir chaleur il faut sentir son lobby to za pembe to la ta pembe ti na mutu pour biso candidat na biso na biso maboko pembe pe na lobby to la ta gant to tombola maboko.
toyebi bitumba te tobeta masasi te tokangisa batu te toyiba te tona dossier mabe te toyi tolakisa peuple congolais que le meilleur candidat ezani aza wana donc aza zéro virus donc na ndenge zéro virus asala mabe te un dossier mabe te boluka nde moto ndenge wana toke na ye liboso plutôt que moto moko fo bana ko justifier to bo ba justificatif yango moi toza assurer to bisa baninga que malgré ndeko nanga tolobi boye omoni assurance eza boye papa omoni ba onyoso balongwa ou bien ba onyoso basi ba konza mboka basana na ba rien na bitilelo nous sommes le seul parti dans la permanence tout somba toke na ba détail nous sommes le parti tous organisé sur toute l'étendue les opposants mukanda na poto il faut za mukanda IDPS so poani na mundela mona crédibilité wana ko banda Canada États-Unis ti wapi yo moko yebiango na Londres il faut za mukanda ya seul parti ora mutaza na parti songolo mais aye ono aidez-moi pour immigrer na mondela yebi que le seul parti o bato akufelaka yango wana tous les jours ban levera ba combattant na biso pourquoi baninga msope ba ya raté ba yisa biso que non bakangi songolo pakala ban lever o ba ki na siège ba service mabe kaka biso ndi to subisaka ba sort wana pour quelle raison je rappelle encore nous sommes le seul parti oyo président alonga mais bakangaye pendant près d'une année ba pexa abima baninga msope ba lobate okomona ke ndeko nanga papa tokoki lelo ko effacer mosala ya papa na biso Etienne te eza histoire et comment histoire na ye komama et tozo marcher na histoire wana ya lokola bana nzambe to marchaka na nini Jésus a fait to que selon parole papa tikela biso tellement tia barre likolo que biso bana biso génération yo. Ce que nous avons fait, j'aimerais te dire, c'est ceci. La première mission que nous a confiée officiellement Etienne Tshisekedi, nous cette génération, c'était d'aller à la Cinco. Le 19 décembre 2016, c'est un que on a zo kenayo papa. Tant que toké na 5 bozo c'est comme na we bisoboui. Et ça soit le 19 décembre 2016, le municipal peuple na balabala le matin le 20, massa c'est Betty, tout ça un jour 2 jours après wenga tie pancarte kuna baleki bakei au côté sur des banini to mesana esboli misana lo babongo. Mais toké to verrouillé. Qu'est-ce qu'on a gagné avec la 5? Beaucoup de gens l'oublient. Il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de possibilité de troisième mandat, il n'y a pas. Tu sais, Kabila, on est toyé à Wanabatu. Zela, ndeko nangai, ndeko nanga, na lobi no bouy. Bisoto Zela. Ceux qui m'ont tombé. Na lobi ndeko, ndeko nanga, na lobi. Au lobby? Ba. Zela na zonge le place on place à bien. Biso na mayele na biso total ki to lobby to pesa ki une année le 31 décembre à la élection 2017 à Salité to télémissile solo il y a transition sans Kabila qui en fait un verrou pour lui faire comprendre que oh so bandi ko tepa toza na plan B to salinini to sengi bato ba pona nane ko za la personnalité na société civile oko ko za makambo kombo ya cardinal Mosengo et Bimi. Plébiscité, derrière lui c'était Dr Mukwege, troisième personne, Paul Sapou, il y a Fédération internationale des droits de l'homme. Voilà la vérité. D'où si ko toyebi, ayayebi, ko 23 et Tobimi Libanda te expliquer na ba partenaire na biso nyonso. Il y a Afrique, il y a Europe, il y a Asie et ailleurs que ceux qui ndeko a salisi ba élection té. Le quoi tu penses que déjà dès là il est 31 à négocier à l'obité non 500 et quelques jours, n'oubliez pas on est parti de 500 et quelques 504 jours to komana vous beta biso mabo to peut to beta bien tito zonga na date le 23 décembre on to télémeli to lobby au 23 décembre na minuit ya koloba kutu ezate transition et bandi biso to bo masasi papa ba bakena masasi to mona place basuka ya biso komba ezanini idée to fandisi idée to te ya yo to te ya congolais à comprendre. Mais jusque-là, nous avons bien avancé. Est-ce que yo évite Kabila Luka Dauphin? Ce qui toque. Maman, na lobby boy. Na lobby, na lobby, requin. Tu sais, au moins, maman, problème n'a pas ces années. Tout ça, moi, image, mon tout analysé. Le 19 juillet, après ce discours, à côté de ça, il faut demander aux psychologues, aux psychiatres, à la image, le langage, le body language, comme on dit. Attendu à Kokolobate. Qu'est-ce qu'il vient dire devant la nation congolaise? Bato bana salouana, babatunae. Abi na sentir tension moko awa. Na fana abi. Comment ressentir tension? Na te ko ya sa kota na institution aza manjoa te.
na lobby azana mangeoire. Na lobby le CNSA c'est quoi? C'est une institution d'appui à la démocratie. Na lobby papa, oui, pardon, tous a quand même moins respect. Na lobby, c'était quoi le CNSA? Le CNSA a été désigné en anglais, design pourquoi? Institution Oyo, poids politique, il y a Papa Etienne Tshisekedi, soit dans Abo Moi, à quoi il sa premier ministre. C'était taillé pour se rassurer que quoi? Tozo Kende, une application accord to Kena élection. C'était ça le design. Les lots lenga ko ya meka. Yomo bina bato ba kenara nae bango ba tiake libanda. Parce que il a essayé de mais poids nae poids ya papa azana ngote. Aotika pe ko zana ngote. Soit en appui à papa, il pouvait s'imposer face à Bruno Tshibala, tout le monde a dit Bozawapi, Bananga Bani Banini. Oyo Kakajou, Amekaka Lobby, non, dédoublement, Boussalate. À Boakakutu, à Pexakutu, Bruno Tshibala Sala IDPS. Est-ce que Bruno Tshibala a eu si vous imaginez que vous avez été un narrate en Bogo à Lobaka, Boliam Bongote, Batouali Bongote, Bongo Yana, mon petit doute, Yana Lobby, pardon, papa Sakenda, moi na Télémi. Toujours que na malembe pas na cadre de combat rolobaka non mais na cadre que tout même moi na ba institution a mamu konja mboko yo peuple congolais jugé biso na musa to ba kosa to telemela ngo toujours oui mais siko na ndenge to kokendele le 23 décembre nanga lobi que non ceux qui machine à voter ezate d'élection ezate nini o IDPS étant que parti à monene net tozo beta masolo au prévoir nini ceux qui élection pour nanga lobi sans machine ou en élection vous allez stratégie nini vous en place pour combattre machine. D'abord première stratégie en nanga kosi. Nous avons démontré que tout aussi ça va liste ça va y avoir provincial, basali préliste, tout ça va nettoyer s'il y a des cas litigieux, ba national les autres à partir au plus tard le 8, tout le bana fin août toutes les listes doivent être prêtes. Non baba candidat et koyé bana. Il nous faut, en mois de septembre, octobre, novembre, en 3 mois. Même s'il faut faire 500 millions de bulletins, il n'y a pas assez d'imprimerie dans Mokili. Oh, Yoro Salango. Monsieur Nang insiste sur sa machine, pourquoi? Parce que si le logiciel n'a pas de tricher. Tout ça, c'est 10 millions fictifs. 10 millions, ça représente 25% il y a votants, puisqu'il y a 40 millions de personnes qui sont enregistrées en relais. 10 millions de bombelons banani. Oh, monsieur Sabana va commoter. Oh, monsieur Sabana nini te mais bobo mengo pourquoi? Pour boyebi, boyembo betelango nani. Jean-Pierre Bemba pas kendaki pour déposer candidature nae, ezaki moko ya makambo pa meka ko sola nae, mais réponse nae ezalega que non, tant ko bakuta na MLC pour na ba discussion, ba kozwa ba ya na mituna nae wana nyonso. IDPS a posé déjà parmi le 45 questions. Oui, nanga comment na yo mtokatinga. Nazoma na ma place wali. Mais tous ceux qui ont réponse, et je crois qu'à la minute, nous allons vous répondre. Ndeko te rappeler Boyo, tu as 5 préalables échangés. Premier préalable, les alliés, pas de candidature Joseph Kabila. 2, Tolingi nettoyage à 10 millions de fichiers en Aïlongwa. 3, machines ézalaté. 4, beau libérer prisonniers politiques. Et je crois la 5e, il y a avant Nabosana. Avant toutes ces missions. Mais l'important c'est quoi? Nous ne voulons plus faire la politique de la chaise vide pour baser la kabiso wana. On a bango neba mesana ko loba non ba ko kota te biso to bi turu to betela on a kati. Donc beaucoup de biso ténéraire. Mais oui, mais tout le monde tout ça là to bi to betela on a kati to ko futa mbongo to tindi pe ba candidature mais nous allons remener le combat à l'intérieur. Ndeko nanga. Imagine ndengo zawana okei oyoki Maman Moko a candidate na kati na bino na programme moko malam. Yo po lobby oko voter. OK, otie voix na yo et bien maman était bimutu mususu. Frustration ne kota. Il y a toujours pour ça expliquer peuple congolais que non, tout se réapproprier processus électoral. To boy be élection mema bitumba. To boy be élection mema kafu tolingi moto ko telema. Akeko sa campagne na e, azuba support na e boyena boye, aiba ko avancer. Pourquoi nos amis la majorité changent toujours les règles du jeu? Tout ça na kati ya na likambo ya seuil. Pourquoi?
babanga ki ke côté na bango majorité panzana misuba ya côté na biso d'où pour réussir les années bokende belé pour en seuil. Tu sais comment le mode électoral, oui, ils ont fait ça sur mesure pour éviter que bateau va belé à partir mike wana ba côté les maté. Lisez, vous allez comprendre. Biso to lobby, notre combat c'est à l'intérieur, c'est intelligence contre intelligence. To beta bango pe to beta mo ya propre. Pour je vous mets au défi. Organisez votre plateau avec n'importe qui, la majorité, tout fan, expliquer Bisso pourquoi le peuple congolais a réélire Bango. C'est ça le débat. Le débat est à ce niveau-là. Quel est le bilan de cette majorité? Ou est-ce que le lobby, basé na FCC, ou bien CFF, ou bien CFC, va voter Bango. Ça y est. Qui ça sama de l'état de l'essage ezakaka minda et puis la mine des athées mai koloba kututé bana classe problème noki le loba commission bana mika basi balata soutien noki loba tangelinga kombo nakaba ujana. Vous trouvez ça normal? Ujana koza mwana yo akoza leki na yo. Est-ce que c'est normal parce que le pays ne marche pas ba que ne violer bana biso? C'est quoi ça? Et les loyaux c'est malheureux au moins na baleki na biso batengi ba classe di bana piolo pré na sukao entre banité ya nani ya Vodacom na. C'est ça le Congo. Tu as un diplôme de licence pour vendre dans la travail. Parce que le travail qu'aujourd'hui, on voit la majorité des jeunes, non, nous voulons que les Congolais rêvent. Si l'Angola aujourd'hui a un budget de 50 milliards, ce pays peut avoir facilement un budget de 70 milliards de dollars chaque année. Et qu'on permette la bourse d'études. Et le rêve n'est pas parti à l'extérieur. On n'est jamais mieux que chez soi. Et on veut, Binobo à la témoin, avec vous, Bota la bisoté mais Bolandela. Ah, Papa Abraham, Bolobaka Boui. Parce que c'est à ça que ça sert l'opposition. Bolobi au Salaboui. Modernité, totem de bitem, vous savez le moroté. Vous se rappelez, vous ce que vous devez faire, vous devez faire. On appelle ça un exemple à Souka, Barana Ndegwakindi. Oui, puis que Boukangalon, ça coûte combien? 300 millions? 400 millions de dollars? Et quand ça, Foufunakin? Rien. Est-ce que les lots que les Sud-Africains, au Barana, Bazo, ils ont porté plainte contre le gouvernement congolais? T'as la scandale. Et là, ils sont censés faire biso, moi solution, et puis si biso, et là, au contraire, mboutou. Puis, il y a que responsable, ministre na Tangoana, abima dauphin, on a bien un requin. Pour donc, azana, il y a le malamouté, donc, azana, un schéma, moropo, apiko la biso, biso, côté les mains. Tant que nous avons la parole et que vous avez cette occasion de loba, tu vas ce peuple congolais à comprendre que c'est de l'intérieur. Au tout n'a qui solutionne. Mais article 64 est ça, tu as activé en non pété. Et peut-être activer n'importe quand ce bâtiment Bouzobo. Selon Dengue Bino Moko Bomoni, Dengue candidat na Bino Amoni qu'il fallait boza la pembe pour boza maboko pembe. Yango na lobby, Bino kobima na Bino na balabala. Si malango ezalaka makambu mo ebele. Sikoyo ba précaution non bozui par rapport à dépôt ya candidature lobby. Po to yebike ba rocha batu. Na simalango to yoka kuna babwa ki gaz mi bale ba kufi mi satu ba ki. Kota la raf nde vimba ki misu mokolo ana nde tozo banga poto koya. Siko pona koya il faut to yeba ba mesure nini bozui. Matikana zonga likambo raf. Pona mona ki na oke ndeko na mawa. Un bogar na kati ya ville misu ko motela. Bango na bango bakende yoka na ville. Bakende yoka na ville ya Kinshasa. Mama Eve Bazaiba na gouverneur André Kimbuta ex-IDPS yakala baokani yakala zaka ma ebele ba utepe na biso ebele bakokate bakena na bango problème yate biso okay musu azongi na ye te moni na lobby ceux qui moniere koti boko sentir na lobby no boy tant moniere sole kota rezarani ozaka peut-être moi moke dollar ekitaka mama ko yeba to na ebita dollar ikitaka talo biloko ikitaka papa baina musalate c'est ça moniere donc pas aventure ba otema te po eloko na za onction soko koti ko na lupembana donc makambi ko mokende ba to sentir que non o yata lobi to tamba lokolo moko tina coin au moins ba to sauter po ba yebi na ko sauter na to zwande. Merci maman ceux qui ok na violence mais on a ceux qui ne tout mona ko ba kokanga yo po tozali koluka état de droit mais tozongeli koloba bayokanaki mais balandi mibe côté et mibe on appelle ça normalité biso to biso ba combattant na biso bo ba kolandanga boyoka ba lobby 200 mètres ya seni combattant ayate na sengi na bino na yaki na permanence na yebisi bino pe bazo yebisa bino minute oyo po toza na matinée politique ko rappeler na ba combattant été soto bito la ta pembe moto la ti pembe azali pacifique atomboli maboko aza non violent bongo
to boy provocation pour kati na biso nga batia ba provocateur tozo kenende comme ma candidat na biso to l'exana mokilete o ya biso yewana kati na biso te ba sumuka baza o bakangama bazali oyo ba adultère bazana makomebele mais ye aza penza donc ya pembe ndenga za ya pembe biso to poniye botala yango to lobi to kotuma maboko et puis to sengi ndeko nanga général Kasongo pardon lobby mutuka na ye na ba tête ba accompagnateur na ye oyo bondima bo pesa bango nde ba pusa na seni akende ko déposer dossier na ye soka sili wana to mizongeli malembe mais botika biso pe tozana mama basala biso ngo le 3 septembre tozaka na meeting ba annuler meeting nazolo bano po ngai moko nazaki na voiture à suite to solo na mokonzi ya police ya ville aloba nango aloba eza masolo akati et ba memaka biso manu militari ba congolais balandaka balandi bayebi mitukezo ya bo bazo mema bino na vitesse na bango mais to reketaka po yamba la liboso te Marie Misam bagenda kunendeni est-ce que Marie Misam menace ezalaka nakuna kupa chane bakimisa donc bandeko na biso médiocrité legi mingi to lobby to boy bon botika biso mokolo lobby ndeko na biso Félix akena déposer apesa mbongo na ye oyo tozui et après to zela moko pesa départ ya to kena élection maman sokoza omoninga azabu opération $1 ezoya omoni aipsa bino nini ndeko nanga nous sommes une nouvelle génération. Trop lancer biloko bilan ça lancer. Il faut poser la sûr que tant bo lancer le qu'on a beau verrouiller mouyi bizalate. Beau verrouiller que moto a payé bon on a $1 n'a pas si n'amboko où il y a peut-être 90% de chômeurs. Somme talongoli ceux qui 1600 francs naé. Alongoli ba kokane sur 4 pour appeler son bongo tout ça. Donc tout. Merci maman. T'es ça dépend. Il y a 1000 francs te limisa ka papa na. Mais merci de répondre à correction. Pour nga mela ko katia banga sukal. Na pas masanga 1000. Siko na lobby, c'est important de s'organiser pour que zaka bato ki ça te. $1 en tozonde ni soki et pesa meli na bujala kuna. Est-ce que moto a bujala ouais mais ça na peut-être na ko garda 10 000 francs à sutuka zo 10 millions. Motema na yo bi tentation bato beba lobara. Tentation yaka. Maman, merci. Mais dans le binini, il faut te verrouiller pour ma zanini. Papa na roza na bujalaza ne malam. Kaka poza na mbongo epana yo. Bi mbongo pe na sona. Moi suki komi moi leke. Oh non, ali oralia ki ne logo moko te. Donc to boyi diabolisation ko tanaka ta parti. Yango to lobi to kobungisa website ezo bima président ko lobango ndeni to ba ko sala bato bazana chombote ba ko yeba ko pesa mbongo na bango wapi na ba banko wapi pour opération et simba to boyi na sous opération oh et pesa makibo il faut te rendre bino compte vous pèsez combien pour nous sommes repêchés 100 nous sommes repêchés 1000 nous sommes repêchés 1 kaka mais important rapport et barozonga donc le travail se fait tout comme le jour où le président repêche sa programme naïe politique à quoi on a donc soyez rassurés. Eh bien, tu as commis presque na souka, il y a un entretien à Bissou Lelo. Donc, mon amboka Abraham Mouloaka Banga, je rappelle que aux alliés futurs gouverneurs, il y a Mboka ya Kassai, nous avons souhaité en haut déjà. Aux yeux en haut déjà. Nandenka héritage, hein? Ah ben oui, tu as souhaité en haut bien sûr. Aux alliés chargé à communication, il y a UDPS, porte-parole, il y a Félix Tshisekedi, patron, il y a Code 243, médias en ligne, Moko, il y a Bato Diaspora. Tout comme dans ce cas entretien à Bisso, mais il y a soki et le sengi lio au sala au loba sans kokende na aux amuto parti automoto parti na ba poids politique na ba candidat nyonso na présidentiel yo moro personnellement nani azali ko peser de plus so il faut sondage moro personnel ya yo sans sentiment sans attachement mon anini yo moko na conscience na lobby sans réfléchir Félix oy poinine ba combattant na biso tango ba moni moi ba biote photo msabiki rouge to l'excellent mokilike eza biso on comprend maboko pembe c'est un concept ozaki nango mais ba mo lobby te toke na balabala to l'excellent mokilike makambo ya ezate ya mbongo pete bango moko ba misaleli
Pour pas n'importe topé ça mbongo te. Bango ba miseli so kele na pembe na permanence au mona. Bango ba sali ba t-shirt, bango ba sali ba drapeau, ba drapeau au bazar oteka bango moko. Il y a que sa partie te. Il y a papa, démontre Tolobi boy. Tolobi boy. Waza que ce chanteur roeba, ba uti wapi ba uti wapi. Ville à Kinshasa, je crois bazoki ka 3 millions d'électeurs. Moteur oya ozoko en processus électoral aza mutu moza engagé na réflexion et élection. Vous êtes d'accord, yani tokena na stade, mutu asaka catch oya na stade te pour azol kama sano ya bale. Oko bimalobi na balaba lati blanc bling so ba bengo so bling bling awa pa na bino. Oko lata bongo pour na fachi, so ya maboko pembe, aza mutu aza engagé na processus na bige non, voix na na kenope selaye. Donc oyo komona lobi wana eza échantillon bato ba ko telema pour bazui moi transport, bazui moi volonté ya koya esika wana. Si on peut faire bouger la ville demain, on va la faire bouger dans le bon pour qu'il en interne et à l'externe qu'il n'y a qu'une seule force en RDC politique, c'est l'UDPS et un seul candidat commun, Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans la mesure où Lelo, député Mayo Alobi, président en place Joseph Kabila Kabange a été politique à candidature dans les réaction à l'UDPS aux Alani. Première réponse. Ndekonanga, on est à provocation. On est à provocation. On est à netimoto saranana peuple. Donc yo po yonan. Donc bisonyo so aba limbisanga donc bisonyo so aba donc to na tinate. Make to ka ina yo bien et puis au signer la constitution aux appels soda kalake na ko respecter yo aller. On dimi kaka o matela biso na mutu te ndekonanga. E ko le ka bongo te. Mais bango bazo pesa raison que modification en mode de scrutin de permettre à se représenter les sous. Ndeko yo tanga. Selon Ferdinand. Na bige yo tanga. Est-ce que loko na ata yo mo ekoti yo? Oyebi bien que loko na ozaka na doute mais siko ezanini. Po bebe ke baza mampinga, po bebe ke baza na bana policier, po bebe ke baza aneka za maboko na bango et puis bako sala batu faux, yango ba kanisa ekoleka. Mais je te dis mon frère ekoleka te. Kini ko tala bilili oyo ndeko na biso Kabila kinaki na Luanda, talaka donc il y a le baki to comprendre passion nae. Mais tout relaxé que Bouzo Bizate. Nous sommes Congolais, c'est notre pays. Et héritage na biso commun yango wana. Oso zwa ki ba 2 ans na yo, o selo esengeli ko sala. Loi parlement epesio kutu loi ba lobi ba protéger na yo. Soko zo yo kate tokozonga na balabala mage to pesa ba caution. Tokozonga epe to ko chauffer. Ndeko nanga to sala ki tous les dimanches, naba kolo kolo ils ont bêté ma banane ba jeudi. Au vivant kiango, le pays a été dans une certaine instabilité, au sentiment mboka na mbutu. Est-ce qu'il faut que tous on va nous pas comprendre? Et nous sommes prêts. Ba kan sa teke pour tous tia boye, tous après on la ba costume. Na banini pour tous on a balabala pour ceux qui ne connaissent pas faire les imba liboso sentir au moins merci. Mais bon. Nzambe na boli mbisa, j'espère que mais na raison à Sikolobake. Ce qui ne découvre qui mbala liboso ba grenade ou mbala ça veut rien dire pour tout taper belé bazo elokanate merci tolobi ndeko ndeko po nakopeta maboko tezali ezanini eza destin. Je crois que chacun motona vie na ye azarana rôle nzamba tindaye ngana comprenant na uti libanda na yebi ke belé ba lokalo ba ke les États-Unis ba Canada ba betaka ba jeu soki ya green card whatsoever na uti kuna na tiki yango na lobango officiellement na tika nanga mikande lala na passeport congolais parce que jamais je n'ai été américain, jamais je n'ai été belge pour nazongela mboka nanga. Donc si nous faisons maman eloko moko te maman nakola kiso passe maman nakola kiso passeport na ngai na visa ba meke ba pesanga awa na kina 2017. Et si les Américains qui me connaissent sur leur terrain ba pesinga visa c'est que ba yebi ke nazana américain te. Ma femme est américaine, ça vous pouvez aller chercher. Mais moi, je suis citoyen congolais. Na changé nationalité pour louper mananga nzamba tina mokili, nazala congolais, na ki congolais wana, neno bokende liboso, mtumwa lo ba men. C'est par ici que nous mettons terme à cette édition, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. C'était Abraham Lwakabanga, le porte-parole de Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement, le président également de l'UDPS. Eh bien, il est également le patron de Code 243, un média en ligne qui émet à partir de Londres, États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique.
Futur gouverneur de Kasaï, ça n'est fini pour cette édition. Show du web aujourd'hui et connaîtra qui, bien sûr, participation. Il y a Joey Matopeo Azali à Congo Promo TV, comme César Azali à Congo Réalité, Vision, Dep Menga Azali à Congo Vérité, Ngape également, et puis Arlette Vombi, journaliste indépendante, Azali qui va mettre toujours dans Internet. Merci à Eliezer. Bébé de la presse pour la prise de vie, Dodi l'enfant gâté combattant bien sûr pour la prise de vue na Bino, et puis merci à monsieur Abraham Lokabanga pour la disponibilité na yo. C'est moi qui vous remercie chers amis. Au revoir.